www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues à na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na osana, kembo alege moyo lele, poto na osana. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde Babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso o balingaka toujours site na bino poto na poto babi mikolo to na partenariat na Congo Sat ndenge ezalaka kaka toujours wana ndeko nanga toujours beta dio lelo auto to yambeli bino doyen na biso musique congolais V Leki Masa Kulutu Mtoyo ayemba abeta asepelisa biso bomona keno abimsaka toujours babloro nae même balbaka poto ya cimetière mais toujours à salara mais ça toujours tout plein studio nazo pesa yembote na loboko na droite président de Souza to bingo président de Souza be de Souza comme tu veux hein. Mais bon là pendant la présidente na de Souza mongongo elengi c'est tout. Boni. Oui, ça va très bien. Hein? Très bien, comme tu vois. Donc, n'a qui retirer ma produit dans le studio pour boulot pour vider, clôture. Donc, le bina au mastering et puis dans 2 mois ici, album est bimé. Voilà, dans 2 mois, un peu album est bimé. Des sous tout baso tala yo. Bangi bayi baba msu bayi baka baba msu bayi bite biso ba to yebi ndonga Timothée derrière caméra yebi. Mais parce que mon a rolé le boy, mon a boy, mais obanda ki wapi osala ki wapi pour les loba to bayeba ke bu to monyo le comment beta musique comment osama par comment muki comme to bi ko za na tante so loin a ke studio musu. Non bon on a bandi boulot yo bon depuis le bas âge donc on a bêti na ba mouvement presque tout yakin. On a bêti na ba mouvement minene quoi on a bêti na orchestre ebele ba historia ba shock star ba langa stars ba familia day on a bêti ba mouvement Empire Bakuba après on a créé groupe nanga Empire Fondation donc des peut yaki ba poto bon histoire ici la raté mais là maintenant moi je continue je fais ma carrière en solo. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Bah tout ce que vous allez comprendre mouvement ni o isala vraiment et bimi ça makasi avoya na mikili na poto. Bon, mouvement, il y a un peu, 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 il y a
Bon, en tout cas, bon, bah mouvement bimsanga ba mouvement presque na leka parce que ngabe na choc star na yemba ba nze mon choc star ba album bima ba to yoka na ye na empire na langa star na yemba ba album ba donné na yemba na borke senioso na leka à part peut-être na basilique tout ce que bimsa pas album tena ombalé empire baku tout donc n'en parlons pas na s'exprimant na ndenge osakanate et puis ndenge pene na empire fondation tu pour ça album moko donc c'est ça quoi donc on va continuer kaka donc na ba yebi kaka dès le début ba yebi so tu total bien tu comprendre bien so to landa bien mais total parcours tout le monde que non empire mako akuba mtupenda isali penda que non mokili mono penda makasi quoi. Oui, normalement empire penda na s'exprimer plus parce que Pepe Calé a atikela nga espace penza quoi donc na yembi na album na sali ba animation donc empire ne pena na s'exprimer qui plus et puis na groupe pena na fanda qui longtemps eza empire bakuba ouais mais le souvenir nini yo garda ya malamu ya ex présent dans le lot azal souvenir ya malamu yo garda. Bon, bah souvenir est belé, parce qu'il a travaillé na quand même moins longtemps. A fungolanga banzela ebele na mona ba mikili ebele pona ye na tambole Afrique mobimba pona ye donc ba souvenir eza ebele musuku de tina otanga te mais ba souvenir eza ebele moni kala azalaki cœur ouverte ti kala azalaki apesa mi be ko dessous sa kotika na voyage moko te donc déjà eza ebele à part wana na souvenir na munene pourtant mon père na dayaki nande to ina empire pendant na bango 3 présidents ka dayaka vous comprenez donc eza grand souvenir pour nanga quoi pour le lata ko sombela nga car ata ko sombela nga balopango mais le gona na perdaki mutu moko cher y a longo à se déplacer aya que les autres bazana bango ba vena ba parler ba ba pondu donc c'est ça quoi donc on a tika na souvenir wana munene voilà des choses à l'eau bah t'as la bino bah on a que le lot Pepe Calé atiki bana atiki orchestre ya munene vous avez presque tout bon presque 100% un sur 90% ou 70% vous en Europe mais pourquoi pas un sur bosanganaka bosata hommage ou bien effectivement le mot de pas koufa bien comme déjà combien ça fait d'années la monnaie qui va checker ça va combien ça fait d'années oui ça fait plus de 10 ans plus même donc tout ça là hommage na ye soka neni no wana to betaka awana Paris awana na Saint-Denis normalement na un projet wana que na organiser le mokandengo wana j'avais parlé même avec président Papitex. Donc, je crois on va organiser un truc comme ça pour rendre sur moi. Ça sera bientôt. Et ça, on a un programme. Ce qui est sali qui n'a que noki, tant on a besoin de tout ça là pour. Et ça a été à date ya kufaki pour nous rendre un hommage beaucoup pour ça là. À ta date après. Mais pour ça là, banda tout ça là on a tiré le mot que ça là soit na parité mais dans un projet on a sur les gens à présenter c'est parce qu'il faut côtoyer bango parce que bango ba kolo masolo. Donc ils ont un projet. Voilà. So bazotala tunto katamwa eloko moko ya suka ya album ya suka o Pepe Calé akufaka tikaka yango butikaka tunuka vocal moko yo salaka wana o pena o bike non vocal mo batala de souzaye yo motema pesa ndoko resanga fungola po fungola oyeba ya ndiye esika ndatia yo ya ndiye na komiri PDG bagamo ya bati kofo. Merci beaucoup les sous abatutu bazotala yo ba c'est pas mon que sous azaka vous travailler mais sous ça ba tout secret no ezanini pour garder toujours voir na yo pena wana. Bon ils ont encore ba discipline ka ya vie hein. D'abord il y a un moral et puis bon les chinga bière pena na la ate Shimbo pena la ate nous pena la ate donc peut-être yango na ebise. Merci et de Souza bando comment la poto ça fait combien l'album au bimisi ou aujourd'hui ça tous à 40 album na poto a na bimisi jusqu'au 3e album yango na ezobima bientôt là na bimisa liboso 01 na 2000 na 2008 na 2015 na ekobimisa les ambassadeurs
siko nazobimisa disque d'or en 2018. Les ambassadeurs puis on peut album bien single. Album, il y a 15 titres. Donc au Bénin quand même solo puis on a bougé trop en Europe et ça yango. Et on peut aller oui kanga qui danger. Donc siko ba c'est là disque d'or. Donc disque d'or est siliné dans le baï gaga. Batu bazo c'est les logo na bango na zo ba pelle mais disque d'or on donne zo mais la banini bo ba fête yango zo yanga biti na yebi zo bima avant ba fête. Voilà. Les choses à disque d'or babi ba c'est poser na kati belé. Ya solo. Ouais, disque d'or ba ko découvrir na ba style on a beti kuna. Pour bazako zidaibi ba ko zele lo mususu me ba kuta na pena mabiloko mususu ope ba ko zele zali mais ba kuta na biloko mususu ba surprise zebele na sali featuring na ba ilo kanto redi amisi na nzembo moko na sali featuring na Blaise Bula Celebu na nzembo moko na sali featuring na Fimo Mistula chanteuse Mbinaye et puis na nzembo moko to sali featuring na Siatula. Siatula sali ba animation donc Siatula boa ki kolega batala ko tout mokili banda batala kitala we banda na mokili. Oh, ya solo wana. Danger. Oh. Boyo kango. Wana bela boza boyo komba surprise za ya danger na album. Ah. Mais les sous mais pourquoi pas préférer kaka obenga bandeko msubu zaki na bango kese moko te pourquoi préférer to benga bandeko zaki na bango kese moko ba rapide toujours na poto ba pour idée na album na yo. Oui, na koina obenga bango za mabete dans na boyebi na album na nganyo swele ka ina mba na bia par exemple. Ça c'est un chanteur que j'apprécie beaucoup, Bia chante. Na yemba na ye. Bon lokola Bia azaki na azo préparer pe album na ye na mouvement na ye. Alors na linga ina tika ina no asala na boulot na ye. Zo komba normalement eki programmer na benga Bia ya to yemba na ye, mais lokola va préparer album na ngabité. Yo sala album na yo. Peut-être qu'il y a soit après un jour après le prochain album peut-être que tu manaya. Il y a pour chanter car on a bien qu'on manézabi à chanter. Tu es ambassadeur de combien de titres? Ambassadeur non les ambassadeurs ils ont 15 titres. Oh disque d'or c'est quoi? Disque d'or ils ont combien de titres? Disque d'or il y en a 10 titres. Ils en a 10 titres. Il y en a 10 titres. Au bout de combien de génériques? Ils ont un générique, non, le générique est communauté mi balé. Parce que nous moment ils ont un CB na ngoto beta na siatula. Donc là ba CP na ngonde ka ba CP ne bazuya ka plan. CB no na suna longo ya ngodo communauté générique mo boye. Donc ils ont un des CB ya marque générique. On CB mso beti yo moko ou beti na animateur mso super. Na beti ba koyo ka ba oza surprise. Na otanga koma mutu na abwakite. Ah, ozobomba. Pour na za animateur mungu ya auti end. Indien mtaboya. Oh, so yo umuboya no ba Congolais yimino kaka tala pene obike yuza mutu makambwa. Oki ozino kaka tise comédien, otie na animation, mobosa ni kozana ba leki no na ba massa no ba animateur ba se belé ya ba orchestre msusu bazalia ozana ba Seleyo, ozana ba Roi David, ozana ba te belé mais pourquoi pour frère bango to frère kaka artiste comédien nda ya kubwaka. Mais olobi bien que artiste c'est tout la zone. Mais artiste c'est comédien. À ça l'appelle album. C'est tout la salle. Mais il y a comédie. Mais il y a comédie mais à boire. Ngasko yo eloko wana crime ko boyela nga poza inspiration boyela nga animation. Ngamo pe na kwa boire ka ngabite ngaso na boki yango za pena bien te. Il faut pena ça tout la boire ka ngona ke sia tout la na kati. Donc les animations mo aussi actualisé quoi. Je sais pas comment le bloc a mené. Non mais il y a donc animation il fallait ça c'est tout là donc bien c'est actualisé quoi. Donc boyo kango pena bo sepela animation eza elengi au sanati. Tant que tout on est on lancer les pena album ne lo kwa. Parce que surtout c'est lango kamba tout ba talo bazela ngo kamba na kin tout balingaka de souza bana Dallas tout ya kin tout Dallas tout bas début août album ezobima. Na kopesa date wana kina Europe mbala moko kina Europe mbala moko soki bimika bana koti na avion akei. Donc début août album ezobima, ça sera un samedi album ezobima au boulot et sili. Donc ba fiche ezobima dans 2-3 semaines avant to bani déjà campagne à sortir album et puis sortir album au monde que non et vous avez bien ils ont déjà bien préparé. Je vais louer une grande salle pour nous présenter l'album. Nous inviter Batu Nyos au balinga musique ya bien, ba musique congolaise ya bien, ba rumba ya solo, ba tous les gens ba rap, les gens kati ba donc boyo ka ba boulot nous présenter en haut, ba boya ba vivre en haut. Ouais. Voilà.
merci beaucoup de ça tout bazo tala yo bangi ba yeba poto tika yo poto vio mbang to ngato tiko kende na yo mais de Souza ba tout bazo tala yo pourquoi lelo penda de Souza soki lelo ba tio obetana Wilo Longomba okosoli obeta ou pas featuring wa non mais pourquoi pas d'abord Awilo c'est un ami Awilo na kin na beta concert mon na VV Awilo mta accompagné en l'air en nazo azaki trop drummer donc on se connaît pas aujourd'hui on a beta na VV Awilo beta drum na sima donc lelo mon mère avancé dans ma marque mon boy ça la bien surtout tout ça featuring c'est bon pour bien qui était album peut-être boule elle a quitté peut-être hein on prend un temps on sait l'autre ne tu connais le boule temps sur programme album Roya le gars bien déjà pour on l'a préparé déjà avant on a déjà na ozobi mana zo préparé déjà album Roya donc peut-être na ça featuring na netiko il fallait na ça featuring na Pape Diouf au Sénégal mais tout ça les gens aiment bon maintenant il y a bien un cancer qui non c'est pour un peu to ko tape janana te wana bena pire on a robisé oyo boulot et suka ki boy vous comprenez parce que mon album et l'homme tout le monde a album minga like ba sala album et suka na ba studio post ba boule les pas boule si là yo on na boule c'est lobi pe Timothée ba na boule na boule do ba boule là Timothée no konza ba boule donc soko suki si faut suki sa boule faut limiter boule mayele et si là nzembo si là soki bimi donc soko le ba boule nyoso wana no ti Pape Diouf ya Sénégal c'est un grand artiste. Vous comprenez? Ah, c'est peli que tout est mbanaé. Toujours sur la nana, c'est peli. Mais Nathalie, sur la mina, n'a continué qu'on est sur retard. Parce que toi, on est causé là. Mais on sait la plan à aimer au biman album prochainement, année prochaine. Donc, surprise, il y a l'album, c'est l'album Nabino disque d'or, Nabino est vidé. Donc, lobby na okene mastering et siri ba fiche kalaté pour mon album Nabino Zobima. Na koyamba tout le monde jour à sortir album na que Paris mon boza na kati salwa. Voilà. Merci beaucoup batno so bazotala yo babane kutalo bande bandine misoti to komina suka batutu ba tolo mo bambote batutu oyo lingaka na ba obalingaka na ba obalingaka ote. D'abord salam na batutu po moi j'aime tout le monde. Donc ba obalinga de Souza na bo balinga de Souza te de Souza linga ba si po mudo sa linga kote mais aso manze mona mais pesa nze mona mais c'est fait la garçon kote aleki bien trop vous comprenez c'est fait la ne te posa bien donc mais ngala linga ba donc et puis bon moi ba proche ba sala l'air moto sala zara trop ba Simo Décor ba Nono Moïse so lingo lia pena taba pena ya bien pena kena c'est vrai bodot so lia taba bien pas Nono Moïse vous comprenez et puis et puis on remercie sous Kaima Doka Kaima moi libange ça moi bien Kaima Doka donc ça tellement belé ba Shida Son ba na Brazzaville tout ça na José Biziko na Kini tout ça na Denis Kabula tout ça na ba et puis Tobo Sanate bientôt single pe ya Fabrice de Souza Obima fils nangali Bosso grand chanteur à danger donc aye pena il est danger donc ba oyoka pena que non ba chanteur ebele ba kosa ya legi nanga na oyemba donc Fabrice de Souza David de Souza Aristide Yves de Souza, Sabine de Souza, Linda de Souza, Andrea de Souza, donc ça va bien, papa Namino Azali bien, il se porte bien, ba petit ba Ali qui toque donc ça va quoi, ngamo pe album ici là na kitaki na kutana tous les matchs ça na lingi bino trop qui toque de Souza mongongo lengi monsieur disque d'or. Ve todo tikelo micro ngana pesa mbota penga na tikelo micro au sala batuma akapela loko moya sika autre sala na pesimbote na bato tout balingaka ngai babilelo oboye bakeno mikolo je tambola to beta match kitoko penda vita imana Paris Marseille ningi salaka ka toujours avec Congo 7 ningi salaka ka toujours Congo 7 TV Timothée Koloma Solo Congo 7 kitoko voilà
kitoko toujours avec yemoko la mi donvo sinon c'est le Saint-Esprit poto na poto toujours babi tozawana ningezala kaka toujours soko lingi biso tout contacter ngai côté Timothée bio contacter la mine au monde biso ba tozala wana na pesi mboti na bato nyonso balingaka na ba mboti na vena nga Jojo Ngonda imene ta avantage ningezala kaka toujours bosanité Jomas Masekita motema ya Jeannette na Chenegani na pesi mbote na bosanité ambara kuzama sizodongos club elila nzambe Gode Kimane bosanité tonto danzenza ninga tonto danzenza na bosanité ndeko na ngai ka trésor odimba Raoul wala service yende mtu pena donc asimba pena ba direction masolo Raoul wala et puis la bosanité Jean-Claude Koufi Cloclo Mabouza donc ba on va bosser na bangote et Tino Labo l'international Tino Labo Paul Lomboto il banga na yo OK panza sang Geloro Demba ndeko na Geloro Demba mutambo babi enveloppe le repas mata héritier nimi tout ko boya pona nini na bosanité ndeko na ngai Jika record Gislain la pesi mbote ndenge ezalaka kaka ngos club elila nzambe Junior Kadia Maxime Media ndenge ezalaka kaka toujours bayebatu na nga tout obalingaka ngai na bosanité parent na nga moko Amos Lemba motema ya Kati Soukam femme à cheval blanche na pesi mno mbote ntike bino de Souza ça ela bango batu tout balingaka yo baza partout na ndeko na nga moko na Dallas FC yango biki de Souza total de Souza mona ka de Souza na nzema musée bamona de Souza nzema musée mais moko mususu pe tozwaye akoyembela biso après idée na ye pe inspiration wana utaki wapi mais de Souza lelo ça ela biso kaka moi nzembo sika na tikelo micro sakana. Oui, Devant Céleste na kati ya Dallas, Devant Céleste. Ebonga soke salaki na kendaki mobembo nde okabima temba nanga repa ya mbande olingi na kufa lelo bongo yosepela sima ya liwa na ngai obali mosusu bamama yo oh basheri yo na bengi yo na telefone okosi oza na mele nzoka oza na Paris epa ya Jimmy bofosa ye telefone oyo oh telefone lokuta na telefone oh telefone oyo na bengi yo na telefone okosi oza na Paris nzoka okomi na mo epa ya simo kweti dekor telefone oyo yo telefone lokuta na telefone bozila boyoka telefone pour lokuta komaka na telefone yango na yembi telefone oyo mère à côté mo bazo ko sapere na côté wana organique kuna te père pa à côté mo afo afente ka mère ke ni alongoli ezana na option mo wana ya babikali ya donc téléphone ezo ya boyoka banzembo barumba je suis tombé amoureux ah je suis fou de toi l'amour n'a pas de... Donc, Barumba est en danger. Debo se prennent les ambassadeurs, bo se la 4 fois. Merci beaucoup. Desde Souza Mongongo Elengi. Monsieur disque d'or. Nambala Sima.